Mbote na biso banso bipai biso to zali boye malamu na toli katina lisolo oyo ezali présenté epai ya wabino Mama Marguerite Yombo. Boye lokola momesano tokoumela te tokobanda lisolo na biso ya lelo. Na boye na lisolo na biso ya lelo ezalaki na elenge mwasi moko ya ibai na kobala azalaki na chance penza ndenge tolobaka hapa na biso na age ya mwana ya mukie penza boye bilenge mibali bazali koya ko proposer ebele na kasi na bango wana aibai na kopona moko oyo ya mona ike bon oyo nde tovanda mariage esalamaki ya monene penza ezalaki kitoko makambo nyonso elengi kasi ntango mama na biso oyo ake na ndako ndenge kaka ezalaka soki mwana bali sanza ya eboso ya mibale ya misato bino boyebi kaka biso baafricain tokomotalela bandeko bakomotalela 6 mois 7 mois bazomona geste moko te eloko moko te 8 mois inane eloko moko te mbula ya liboso eleki mbula ya mibale eleki ya misato boye elenge mwasi oyo azalaki komona ameni kozwa mabota te bakomi na 5 ans mama na biso oyo atamboli koluka mabota bakomi na 7 ans ndeko oyo aoluka kaka mabota susi azongi na famille kovanisa banoko masanga bomelaki biloko bato bozwaki mpona nini nazobota te banoko nyonso babengani basololo mwana soki moto aza na likambo aloba mwana abota banoko balobi mama tomelaki ya komela toliaki ya kolia tolataki oyo bapesaki biso ya kolata biso totombeli yo bolamu obota basi obota mibali obota mapasa toyebi likambo moko te toza na likambo moko te mama aluki solution na kati ya famille akutike famille baza na likambo te bazotombela ye kaka bolamu papa po nazobota te papa na ye susi kokende na baeglise mwana na ngai par-ci par-là papa zobeta baporte mwana papa kobenga ye mama balobi docteur moko aza pai boye azaka makasi ye asalisaki bandeko mosusu na boye papa na ye azalaki na susi penza encore azalaki mwana ne ya mwasi ya liboso azalaki na susi alingaki komona mwana na ye ya mwasi abota papa mona bakoko na ye mais ndeko na biso oyo azalaki kaka kozwa zemi te na boye akomaki na banganga balobi ke nganga boye asalisaka balobi ke matiti soko mbeli matiti boye esalisaka atamboli ndeko na biso oyo azwi solution te wana bakomi deja na 10e année ya mariage mama na biso oyo azozwa kaka zemi te bandeko 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans mama na biso atamboli na banganga abandai na koluka solution na famille babiso zotombelo kaka bolamu ake oluka na banganga bapesi ye basokola yo mai boye mama abotaka kaka te makambo oyo banganga basalela bandeko mosusu bazozwa resultat yeso basali eloko moko te baninga soki bake bavandisi baboti bavandisi baparent famille bafamille bapamboli bango balobi maloba malamu mona baninga baboti ale oyebika ndenge soki ezalaka soki moto aza na ka akobanda kokutana to mpe koyoka basango ya bandeko oyo mpe bazalaki na ka wana bazwi solution mais ye akosala mona nasalela lokwa intel asalelaki akosala azwa solution te bambongo esili na badocteur na bahôpital asali to avoyage akende mikili ya poto balobi opération so basali na Afrique du Sud balobi na Europe babi na France babi place boye soki basali yo kuna okofo bota kaka mama na biso adepense bambongo midele nyonso azozwa kaka zemi te alors na 15e année ya mariage camarade moko aye kobenga ye ayebisi yaka na tokende eza na mosala nzambe moko koto boye na boye alobi nasi natambola baeglise alobi meka nanu mpe awa oyebi te mutu na mutu na grâce na ye atambola aza mpe na lolenge atambola na nzambe alors yaka nanu tokende pa serviteur oyo mpo naza na témoignage asambeleli bandeko ebele bakoti
ok mama alobi ah tokende kaka poso nakie te oloba oyo naboyaki me nayebi na nga ke nakenda bipai biso me natambotaka na nga te bakela mobali na ye bandeko bakomi kuna ewumelaki te basambeli kaka boye ndenge ezalaka kaka ke bokutani bokamisa na nzambe ntango batie amen mosala nzambe ana alobi mama namoni yo oza na problème oyeli awa oza na problème ya mabota ozobota te mais solution ezaka na maboko na yo moko ya kobota na yo oh papa baluki atali mama solution na maboko na yo moko do yo yebi makambo oyo yebi pasi oyo mpona nyito osufre oloba te elobi na yebi likambo moko te mosala nzambe nazwi maloba alobi ya ayebisi mobali abi te ya solo ayebi likambo te mpo bambula eleki asi abosana me nazoyebisa o nzambe arevele ngai mosala nzambe wana alobi soki mwasi na ozobota te mama soko ozobota te likambo nzambe arevele ngai yango oyo ozalaki na age ya 12 ans papa na bino azosala bilanga wana boza na mboka mama apesi yo kafe alobi kende opesa tata na bilanga yo sepela ete lokola mama atindaki yo na boye ntango yo komei na katikati ya nzela osopi kafe ndambo nazomona yo osubi ozwi masuba obakisi na ndambo ya kafe ya papa etikalaki ntango okomi kuna opesi papa kafe tellement mama asalaki yango ezalaki ya makasi na mwa bambilika na biso ya lere wana mwa bathermos alors okomi opesi otyeli papa na bino kafe tata kafe yango oyo papa na bino akambata kafe wana amela bisika maboto no ekangama yango wana papa bato aza innocent ayebi te ke yo melisa ye masuba me nzambe na likolo aza komona omelisa papa oyo abota yo masuba yango wana esika mabota na yo ekangama mpo yo bota esengeli na yo okende koyebisa likambo oyo na fami osenga papa bolimbisi osenga fami bolimbisi bongo ozonga toya kosenga bolimbisi tokota mabondeli mpona kosengela o bolimbisi epa na nzambe yo moko mpe osenga bolimbisi epa na nzambe wana nde okobota me soko osali bongo to omona mabota te bandeko mobali abaluki mobali alobi te eske moto akosala vraimen likambo ya bongo mpona ebile bozalaka boye soki moto azobota te banda kokosela ye koko qui peut faire ça dans la vie nani akomelisa papa ya boye non dis donc ma femme peut pas faire ça mwasi na ngai na ndenge alingaka papa ne akosala likambo ya bongo te mobali azotomboka mosala nzambe anafandi kaka kimia mobali abaluka boye atala mama tala ndeko ya mwasi azoloba so eloko te elongi na se yoka mobali judo c'est quoi qu'est-ce qui ne va pas omoni yo mwasi na nga akomi sikoyo atriste mpo ayoki ya midele nyonso lelo vraiment obimiseli ye ya somo ya pasi ya modele judo madame telema tokende toyoki n'importe quoi mpona kaka tozobota te nzambe moto apesaka mabota awapesa biso na tana na ye telema tokende mobali azoloba telema judo tokei yoka papa ko malembe papa kokende te moto abandi kolela oh qu'est-ce qui se passe tu n'as pas fait ça mobali azotuna non mais attends osali likambo ya boye te quand même dans la vie non omelisa papa masuba na yo te quand même moto mai ya miso nayebaki te nazalaki mwana moke mobali alembani ya solo mpenza bandeko na ngai mobali abalukeli kaka paster oyo azali kogangela paster vraiment est ce que moto akosala likambo boye mpona nini mwasi na bala vraiment yo oza ndoki mais non oza ndoki soki papa na yo moko omelisa ye masuba seke ngai nayebi te nalia biloko midele nyonso nayebi te nini nalia donc 15 ans de souffrance bambongo na bebisa na l'hôpital nzoka nde c'est toi c'est pas possible tala mama na biso oyo akomi kolela asengi mosala nzambe wana bolimbisanga papa abinga na kolimbiso na nini nga tosalinga eloko te aza na yo likambo te papa na yo ndeke ndosenge bolimbisi na boye mosala nzambe abai na kokalme papa bakendaki asengi papa bavandisi papa babengisi bandeko mosusu bavandi
mwana lobiti lisolo o mama oyebi tango nazalaka bo mokolo moko tinanga na kafe mama na mano tino na kafe mbale beye na koyeba oyo wapi o mokolo mosusu nazalaki na posa okende te tala makambo nasalaki yango oyo bato nyonso bakangi bato nyonso babeleli mwana mabe yo mpenza tikala kaka bongo obota te po moto aboti yo oza na ye mawa te lelo sikoyo yo mpo oyoki mposa kobota yango yo ntango okobota okotinda mwana na yo te batinda yo komemela papa na moko abota o kafe okama tokende komelisa ye masuba baboya yo ata na libala yango soki papa na komelisa ye masuba bongo mobali na yo okolesa ye midele bato balobi me papa na motema ya bopapa ayoki mawa alobi kaka mafille ya gemi toi fukama nalimbisi yo fukama nabondela mpo na yo nzambe mpe na likolo alimbisa yo na boye papa ayebaki na kobondela mpo na mwana na ye bazongela ye mosala nzambe wana ta mosala nzambe wana abondelaki sanza oyo elandaki mama na biso oyo ayebaki na kopambolama antuka ozotambola tambola na bokebi keba nini okosala lelo lobi okobotela yo nini keba mokolo osala likambo oyebi te lobi nini ekobota ozomona alors lisolo ya moke epai na biso toli ya mingi epai na bino bapapa ya bwanya bamama ya bwanya bilenge ya bwanya tozala ebele mpona kokoma wana opesi conseil na yo okomeli biso na mire na biso soki yo ozalaki papa oyo olingaka kosala nini na mwana oyo azosenga bolimbisi po amelisaki yo masuba soki mpe ozalaki mobali tango oyebi ke verité yango oyo enyokolaki yo pendant 15 ans réaction na yo ezala nini bafamille na ye moko ya mwasi balobi mobali aboya ye po aza mwana mabe boye pa kozala mpe mwasi mabe nayebi te bandeko bino bolobi nini bapapa ya bwanya bamama ya bwanya mpe bilenge ya bwanya to réagir tozala ebele mpona kokoma kopesa bapoint de vue na biso mpe kopesa toli po ete bilenge baza ya mingi bazali ebele oyo mpe baza na katikati na nzela oyo nana bakoti na mabala te mpo bayeba ndenge nini bakotambola mpo lobi na bango ezala ya malamu antuka tika ete ekolo na bomoi apambola bino merci mingi bye bye.